www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Singi na population iko kabungu kokoba kosala misala bomo me lokola bomo mesano pe alobeli te couvre-feu ata yokote ezomi etando mobimba engumba mokozi Kinshasa pepo ya bandeko baye bawaki André Kimbuta ibisi tote de ville engumba mokozi Kinshasa nde ezumokumba po ete kokabungu kopesa masungi na ntina Italie minaka pe ibisi na baboti banso bayi babungisi bokoba bango bakokabungu kokende hotel de ville ya engumba mokozi Kinshasa epai wapi lioko lisanga lisalimi po ete bakokabungu koyeba lolenge kanimanso makosalima tolanda André Kimbuta yango obilobili ba check amani obilobili ba digital Congo ya liboso batata ba mama bandeko nanga Kinshasa na kombo na bino nyonso na présenter ba condoléances na ba famille na biso ba kufeli bandeko na pasio tozwaki lundi 19 ba condoléances na ba famille wana tozali wana po tosala ke makamwana e ya lisusu te ba innocent ba futa kaka yangwana gouvernement provincial à Kinshasa et le Biboye ba famille nyonso ba kufeli mutu na événement eto le cas gouvernement provincial à Kinshasa et kozwa en charge ba funérailles nyonso do matanga nyonso kosalama ya batona ba kufi tokozwa en charge boleka na hôtel de ville commission ezaliwana Pobo pesa komba mutu akufi adresse poto supporter matangana ya bandeko na biso baki ya mibale likambo ya couvre-feu ezali lokuta munene couvre-feu ezali te na Kinshasa mutu nyonso atamola ndenge alingi pona yango tosengi kimia na Kinshasa tolobela bara Kinshasa bolinga Kinshasa ndenge bolinga yango liboso botika mosala mabe o bazotinda bino kimia ezala na Kinshasa donc couvre-feu ezali te bandeko bakufeli mutu baleka na hôtel de ville à partir à lobby na 10 heures bakomisa kombo après vérification gouvernement provincial ekozwa en charge matanga ya bandeko na biso bakufi batata bamama bandeko bozongela nde mosala na sengi kimia na Kinshasa.